Bonjour, bonjour chers amis, on va parler de l'amitié. Son pétrolito tient on a pluriel pour le bas amitié, les amitiés. C'est-à-dire ba masta bazalaka ndenge na ndenge, ba masta bazali lolenge et belé. Moto muso azali camarade na yo parce que bokutana bovandaka esika moko. Ndenge toyaki na poto toana ba camarade muso toyebani kaka awa. Mais bosali pe ba amitié pe ekomi vraiment beaucoup de quoi bandeko. Mais ba amitié monsieur zalaka ya ba profiteur. Ah, ye na lingaka ye po asombela kanga masanga, ye na lingaka ye po apesa nga chemise, ye na lingaka ye po à travers ye nazwaka ba nzele, à travers ye masolo ezaka kitoko, ye parce que aza la voiture amemaka ngai, ye parce que bon omoni moto na moto ba musu balingaka po na bokutana na masolo ya normal, musu parce que bokutana ki na mosala, musu bokutana na quartier. Mamsu bakutana na bar, mais sikoyo ba camarade ya ko éviter pe bazali. Il faut koye bakopona baninga, moninga na ye ko ikozala nani. Bande ko boningo zali sujet moko très important. Lelo vraiment na linga kito banda sujet oyo totala soki toko kenda na yango kino wapi. Pamba te vraiment na maloba ndenge toloba kaka to sololaka na baninga ndenge to vivaka na baninga so toza otala ndenge to vivaka. Omona moto mususu bozali na ye malamu mais bosala na ye kotonga akei na chitamil atongi a yeraf boy akei na ngambo mususu na mais platine atongi akei pai wapi na Belgique atongi akenda na ville atongi Clayton Open Chocolate ke pai nyonso masolo evandaka musala ye kotonga akena na Newton Eve kotonga mais yo musala na kotonga batu yo yebi makambo yo moko salaka oyebaka yango te. Alors les genres d'amis comme ça bazali bato oyo ya ko éviter na mokili moto nyonso asengeli ba moto nini akoki kozala camarade na ye, nani akoki kozala camarade na yo, nani oyo akoki kosola na ye pe nani oyo akoki koconfier ye mwa lisolo ndenge ezalaka. Moninga monsieur ezali nini azali moninga na yo parce que azali mwasi na yo, parce que les amitiés quand on crée les amitiés ezalaka suka le musu bosuki pe bokomi esika moko. Alors dako comme esika moko ne salaka nini ekomi mwasi na mobali ezalaka pe amitié eboti oya makasi nango ekomaka bolingo oyo tobengi na sens oya plus profond. Donc moto akomi madame, moto akomi chérie, moto akomi molingami na ngai. Alors na ba amitié ndenge ezalaka ndenge tobotamaki moto na moto azali na arrête na ye, moto na arrête na ye ndenge tolobaka na banzembo ne ba amitié na biso bayembaka ke moto na moto azali na arrête na ye esika wapi bus soki ekomi moto akokita. C'est-à-dire tokabwanaka nde biso nyonso na ntango ya liwa. Mais bandeko ba bolingo soki tolobi totala penza, est-ce que bato nyonso bazali bato oyo tokoki kondimaki ye akoaccompagner yo na esika ya liwa? Est-ce qu'il y a zali moninga oyo ye akoki koaccompagner vraiment na lilita? Est-ce que baninga nyonso bazali baninga oyo bakoki koloba te lelo oyo bake a oyo azali moto oyo akozala na ngai kino na suka molongo? Wana ekomi na cadre molingo bozali na mwasi bato yango tolobi basi moni ba amitié ya busu na basi ezalaka ya matata po tosuka nini ozali kolala na mbeto aza pembeni na yo. Ça c'est soki bokomi na niveau ya bolingo bokomi esika moko bokomi kokanisa makambo ebele za kokende ndenge moko. D'ailleurs monaka bovali na ndako na mwasi boye mobali ya baye mobali na minute wa kaka mobali azobaye mwasi pe azobaye mwasi azobaye mobali pa azobaye ozomona. Mais omona mwa ba réaction bokomaka lokwa ba mapasa ba jumelle bazalaka bavandi séparé hein. En tout cas nayebi makambo ba jumelle bavandi séparé. Moko akei asombi fleur atie na ndako, asombi na pot de fleur wana atie na ndako. Na mokolo elali pa bi anga pena na besoin fleur, akei asombi fleur, même couleur, même genre ya peau, un point être. Parce que li bazana ba goût ndenge moko. Wana ezali amitié o ezali kati kindeko, donc au moins sur amitié comme makasi comme akindeko. Ndenge moko na ba camarade auto vivaka na bango ke tozali
kozalaka ba camarade tokutanaki na mboka oyo to tokutanaki na ba nzela tolekaka na auto ngai par exemple na leka na Angola na sala tour na Brazzaville na sala tour na bamboka misusu ebele na yebi pe Brésil mais sikoyo na ba nzela wana esika ozali koleka toleka na ba Matadi toleka na ba Boma toleka na ba Mwanda baninga oyo totanga na bango lelo par exemple na kotanga bato mosusu na ye bakate so baza wapi bakenda wapi na mona kate banzuzi ba David ba vie Missolina obokaka Missolina na kasa pa ba grand frère na biso bango wana na ba vie Ntoya. Mais nous sommes liés tozalaki ba grand frère na ba petit frère. C'était pas vraiment ba ami nanga mais ba vie na biso oyo tozalaki na ba on école. Mais lelo so tokutani so tovandi sika moko et kozala une sorte ya amitié parce que toyebandaki déjà na moi ba activité mo tozali kosala ensemble. Calculé à l'internat, vous étiez ensemble, vous avez dit, et si kawapi vous avez dit que vous vanda vraiment na esika moko pour la ko sala par exemple ba classe esika ba classe ndenge to kutanaka bande ko ba bolingo ba ami ba keseni bande ko ki camarade keseni quand on ba ki camarade keseni lingo ba ke moto nyoso te akoki ko sala camarade na yo moto mosusu ye azali camarade kasi motema mabe eluti e bato ya bongo nde tozoloba soko zena ba camarade ya marque wana bato wana bwakisa parce que moto oya kopesa moninga conseil te azali fomutu soki moto ozana ye azali camarade pe azopesa yo conseil ya malonga te je crois qu'il vaut mieux ko bwakisa ba mosusu ezalaka camarade kaka pona bokutana mingi kaka na ba lieu ya masanga to na banzela mosusu kaka pona masolo ya basi masolo soko ya ndenge masolo ezali ebele bandeko moto na moto ayeba kopona camarade pamba te na ba camarade soko ebi kopona ba camarade esika balobi batiela mwa ndekila bakosote yo parce que garde fou ezali ba garde fou bazali yo kokende kokamata camarade moto moko asa sila ngala bato babwaka ye yo kamati ye olingo zala okomsa ye camarade na yo papa oyebitela babwaka ka moto wana nazolo baboza ezala mwasi ezala mobali za ndenge moko ezala mwasi ezala mobali mobali to mwasi biso nyonso tozali na devoir monene ya koyeba kopona nani oyo akoki kozala pembeni na ngai nani oyo nakoki kozala ndinga na ye. Les amitiés ça ne s'achète pas. Les amitiés sont des trucs déjà bien gratuites oyo nzambe asali na mokili bolingo ezalo kwa ato na koya koma pasteur Pamba Yesu Kristo yaki na mokili alakisa biso nini kaka eloko moko bolingo maloba nini Yesu Kristo atikaka na mokili aloba kaka tolinga na banso eloko moko kaka yango wana Jésus atikila bato ka bolingo. Donc soko tali ba histoire na Bible ba Abraham ba nani les loko moko histoire ezali ka bolingo ba mekaka Abraham soki Abraham ba bien boma mwana azwaki mbelia sala kata boye atala boye balo bo mo ekangi ba bi yo tika pona nini ba ala kisa bolingo na vis-à-vis na nzambe na ye ala kisa ki yango ke o nyoso nzamba korobana sala akosala yango et c'est ça l'amour sikoyo yo soki ozena moto oyo mosala eko tonga yo mosala na eko finga yo na absence na yo neti bino wana bozalaka bien na moto wana po ani bokene kotonga ye boke kotonga makamba kotonga vraiment bozwi nini so po lingo tonga zalaka na moto moko wana oyo tongaka na ye mais soko lelo otongi na Raphaël lobi okotonga na Songolo lobi otongi na Pakala lobi lobi modogo tala bwet eko bima papa ok pas Vivio lobi eko bima kaka pour Vivia zela moto bonjeka que je salue en tout cas Vivien azata msa benga filmer bina filmer tala makambo vient la faire msanga ezabo botongi mais filmer c'est pelité alobi mais yo kuna balobaki ke yo tonga ki eko ya kaka sala ka retour ezala bato mususu bazali tellement bon bazala kana bango bien na bato à tel point que makambo nyonso ata botongi suka ezongelaka ye. Alors conseil gratuit na yebi te tozala bato oyo na amitié na bango tozala na bango nde basala l'air moko ba exagéraka l'air moko bazwaka moi dessus na biso ya lini molongani mwasi ata yo gangelaka ye ndenge nini mais na mokolo moko bon mwasi na yo
vis-à-vis na présence na ye pembeni na yo ata mokolo moko moi si pas ogangela o na likambo c'est normal osali erreur mère ko ogangela ne yo balobi te ke o ye bagangelaka ye non ce n'est pas ça le problème soki boza kovivre na moto respect ko baka mutuel na respect mutuel wana esalaka nini que maka mosusu mère asepeli nango te alobi na yango mais le problème eyalaka na basi ezalaka nini basi bazali bato oyo bozali na ye bien mais ye mpe kaka bokozala na ye na problème yango nomonaka baamitié ekeseni bolingo soki ekomi bolingo oyo ya mwasi na mobali lelo moko omona mwasi wana akomi mpe na autorité epai ya mobali à cause ya nini à cause ya bolingo mobali mpe omona mikitisa yoki ke mobali mwasi alobi na ye makambo neti agangeli ye to alobi na ye masolo boyeboye na sepeli nango te c'est normal c'est tout à fait normal mais na baculture africaine oyo tozalaka nango tomisana nde tobotami tokoli ke ngai chef na palais ngai funa loba nga boye donc awa ezali mikili balere moko bamakambo wana mpe mais toyebi ke tata moyindo tata africain azalaka toujours na système na ye ya angele ayebi ke nga na boss nga na mokonzi mais ki mokonzi normalement soki ogarde ki mokonzi na yo na système ya respect mutuel c'est-à-dire nazali na suprématie na moto mais égalité pe ezalaka c'est-à-dire na ba société balabaka makambo ya parité tout ça la parité entre les hommes et les femmes la société mais na Europe toyebi ke bakote mosusu ezalaki na bafrance toyebi ke basalaire ya basi ezali na se ya basalaire ya mibali bakote mosusu bajeune bazali na basalaire moins que bamikolo donc à un certain âge jusqu'à un certain âge pour un salaire il y a normal il y a mikolo il faut peut-être atteindre après 25 ans tout ça mais na se à 25 ans jeune bazalaka na bakote kuna ezalaka ba salaire mande mosusu donc voilà ba différence na bakambo etali bo wana na tie moi makambo ya parité pour la relaxate moi si atazali molongani na yo atazali camarade na yo ya liboso azali moto oyo azo mériter pe respect basi basé ko mériter respect na bango pambate mokili esalema ke tozala na respect mutuel mais nde nalobi moto oyo wana kaka ya wana monaka ba discussion ezalaka parfois entre l'homme et la femme mais pourquoi ba discussion ezalaka entre l'homme et la femme bango bazali supposé bazala ba véritable ami donc number one ya master na yo na palais fo ezala mwasi oyo vivaka na ye mais bamuso komona bango banda bitumba na bino somo ba bunda wa lokola soki ba ennemi soko nini so mwasi pe soko ba beti ete la muso so mona bien te alors tout ça ce sont des pratiques oyo ezali ça dépend ya ba caractère abat allez na ba caractère on les a olisenga nini motope ozana ba caractère ya mabe mais il faut les mususu pe moto akoka ko s'améliorer na amitié comme ka ko s'améliorer moi muke mais le problème est nini il y a un phénomène tout à fait naturel naturalisme ezali wapito tolobi makama kozala naturel ezali nini cause naturel dans ce sens que moto azali naturel na ndenge ke azali moto moko comment est-ce qu'on appelle ça encore il y a un terme en français là que j'oublie moto azali impulsif voilà c'est-à-dire moto kande yaka noki moto azali na ba réponse na ezaka spontané na ebi mwasi mo abenga mbali na yalbe na yo tata kalunga pourquoi parce que tata kalunga pour la nini po ba réponse ya mobali na ye alobaka kaka na ba question na bandi boyo ka pe ba comédie ba sala ça c'est vraiment le prototype d'un vrai congolais un vrai congolais so binaye mais pour la nini longola kelo de bon ce que yo sala moto poani tu vois on retourne toujours la réponse on retourne la question à la personne qui te pose une question. Pourquoi longola babilo côté bon jusqu'au so longola on babi donc réponse normalement dans moto koko zala na question t donc la réponse doit être une réponse si tu as une question à poser malamu opposé yango après voilà na kana kite na sala minute moke na yango nasuki awa masolo ya amitié balobi na bino bopona ba camarade moto nini oyo yo olingi ozala na ye moto nini oyo yo monika ko kozala véritable camarade na yo
Bandeko ba bolingo Raphaël Ngoma na Rango TV nazali ko senga bino kaka service moko ya moke. Abonnez-vous na Rango TV. Nazali na moyen ya kubongisela bino masolo ya kitoko. Nazali na moyen ya kolakisa bino biloko ya bien. Mais bino nde bokoki kokomisa ngai na esika oyo bino bolingi. Alors, soutien na bino ezali nécessaire. Le plus grand soutien pour l'instant ezali d'abord commencez par vous abonner. Betangonga pour que soki to tie ba nini asika nde bozalaka na moyen ya komona ba message yango ya ba vidéo na biso ndenge ezali kobima. Ezali divertissement, ezali kosolola, ezali na ba activité musu bokoki kosala boza toujours na besoin ya Raphaël Ngoma. Donc nazalaka toujours na collaboration na ba DJ oyo tokoki koya kosala bino mariage, tokoki koya passer bino na mariage, na ba fête, baptême, topé lisanga moko ya bana mboka, ba réunion esika boza kosala bolingi live eleka direct na bolingi réunion na bino ezala direct na YouTube eleka direct na WhatsApp, ça dépend plutôt na WhatsApp te na Facebook ndenge bolingi. Donc na ba réseaux sociaux nyonso Instagram nyonso tokoki kosala bino ba direct pour que tokoka ko publier bino na ba collaboration na biso na ngai. Donc ba collaboration ya Rango TV na ba chaîne mususu ndenge tosololaka na ba Congo 10 Nekof TV Nekof Radio TV. Donc tozali toujours na moyen ya kosangisa makanisi pour que tosala bino eloko moko ya bien. Ba commerçants, venez nous voir. Tozali wana pona bino. Boy baka importance ya média yango nde nalingi beau comprendre yango. Mais pour l'instant, abonnez-vous et faites-moi plaisir. Betape na ngonga wana simana yango nde tokomonana. Malamu ekozala te soki ba émission bimi obanda kozwa yango directement. Batata ba mama bandeko Raphaël Ngoma pona compte ya Rango TV. En tout cas, la pesi mbote na bana Manchester nyonso. Lelo na pesi priorité na Midjo Barbershop. Un grand bonjour à toi Midjo, Miguel Pedro. Na pesi mbote na président Cyril Modogo. Na pesi mbote na Vivien Bonjeka kuna na Chitsamil. Na pesi mbote na Boule. Na pesi mbote na Capo John Kaloubi. Un grand bonjour à toi aussi. Blaise Simbu Monta, mon frère. Malala Puce, le grand taximan de Manchester. Bambo Tenayo, Yango wana. Bandiko Babolingo, Nabo Sanakaba jumelle Langaita. Maman Simba Moussaï, na Nzuzi Moussaï. Ah, pour la bateau ya Kinshasa, je pense à maman Bobele Katako. En tout cas, Bambo Tenayo, Yango wana, moi si qui toque, moi si à Pembe, Tolobi, na pesipe mbote na mama Flanel Mateta Kanda. Hey yo, Rosaline Nibalo Bela yo. Ah, wana ezali mama Mateta Kanda. Simple coïncidence, elle n'est pas de la famille de Mateta Kanda. Nakobo Salate, Moningarangai Ndekorangai, Kokon Joko, le James Cameron congolais. Un grand bonjour à toi et je terminerai par dire un grand bonjour à Thomas Moussaï, Nono Moussaï, Mama Nelly Moussaï kuna na katina ba Paris pe na mboka Belgique. Bambo te na bino yango wana. Topesi mbote na mama Nene Ngoma na mboka Kinshasa. Trésor Liolo na Lubumbashi, prêtre na liva osakate bokilo na ngazana makambo na ye. Jean-Marc Otenga, en tout cas le grand juriste congolais kuna naba Kasai soki na Katanga. Bambo tenabino iyangona Alda Ngoma yaya na Patricia Ngoma pe Anji Ngoma Rafi Ngoma na Pointe na pesi bambote mingi na bino nyonso. Tozali bongo kokende ko chuter moke pona nini tolobi ke lelo tolobaki na bino masolo ya amitié. Bolingo to amitié ezali nini? Kozala camarade na moto, est-ce que ezali boumbo ezali boumbo te? Est-ce que parce que ozali camarade na ngai il faut que ne kotonga ngai na gauche à droite? Tika makambo wana. Tika bitonga tonga. Moto yo kene koyebisa ayaki koyebisa pe tata wana mosuke botonga kie. Masolo kotonga ezonga kaka. Et je termine en disant Santa Sarajevo na Kinshasa, Bambo tena yangwana, Patrick Mangasa na Kinshasa, Bambo tena bino yangwana. Au revoir.